mettre sur le pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo ezali version et à la musique parce que makamuna koloba l'élo nakati émission ezali très capital donc il faut tous ala nakamwa ton ya likolo. Lelo tokolobela makambu ya guerre à est boyebi guerre à est il faut tout la vérité et banda na Félix Antoine Tshisekedi te et banda depuis kala et ko simplifier mingi na période oyo ya Kabila les fils boyebi ndenge ba Rwandais ba kota na mboka na biso kala na lobaka biso na ba Rwandais tozaki na problème te mais problème e ko kota ba bomi a Biarimana ba français ba sali ma solo moko boye il fallait to fungola frontière bande kona biso ba kota et puis et yaki susu ko ya ndongo musée Kabila les pères azwa ki pouvoir boye banani ba yeda ki Mobutu azaki affaibli azwa ki pouvoir ba Rwandais bazalaki na kati Bugande ba Rwandais bazalaki na kati ba kota Papa Tshisekedi bayibi de res mémoire alobi batu oyo futa bango mbongo to récompenser bango bazonga na ba mboka na bango musée alingaki te o baza bandeko na biso bavanda na biso bomoni na suka muza krakaki po amonaki vraiment ke eleki bomonaki infiltration o ezalaki tina kati ya armée ba ministre Rwandais chef d'état-major donc Chiwewe il y a époque il y a Kabila les pères musée azalaki Rwandais bon moni infiltration ici kay kotaki guerre ti lelo ezali ko continuer ce qui total est fort il y a ba présent tout oyo ba prédécesseur il y a présent biso Fachi Béton na kanisi oyo asali ba effort akeiti musika a commis ko craquer Kagame ezali Félix Antoine Tshisekedi mais on va pas s'arrêter là parce que guerre au na sarabino ce qui to raté et si là na Félix Antoine Tshisekedi et ko silaka li susute les loboyebi a de cela donc je pense il y a 3 précédentes émissions nanga boyebi week-end dernier là la kisaki bino na kisaki bino audio ya mwana mobali oyo azalaka na boloko na ba este kuna abunda na période ya Mamadou Ndala bango mutu bazalaki sur terrain boyebi mwana mobali wana asengaka abima babimise na boloko parce que ayebi guerre ya este wana ayebi este wana bamboka nyoso to wana neti poche na ye boyebi ebandi sikote bamsu ba découvrir que lemsusu na émission asuka na banda na ça fait presque 5 ans nazalaka na ye aboya ki rébellion po ba masani mususu ba sopaboul ba kota na M23 ye ba epseka kota rébellion aboya ki ba kangaye na boloko ti lelo asengaka abima alobi M23 eza eloko pamba ya yebi oya kosala abima mais ti lelo abima raté asengaka ba pesa ye donc babenga on a ba terme na bango soki donc ba troupe soki ba contingent ba pesaye pour abunda alobi M23 na ezelo ko pamba po na ye toloba ti lelo azalaka na boloko ngana faire passer un message parce que pour na ngai tozo perdre rien azali militaire sokoro azobango kufate asengi mbongo te asengi gradité alobi ka ba bimisa ye boko mona
lelo na koyokisa bino audio mususu donc bokomona ke makambo nyo surtout petit nanga commando azana boloko alobaka tokomona ke il s'avère vrai que alobaka makamba solo bokoyoka audio o lelo na tieli bino bokoyoka yango ekopesa bino mawana méchant yango na lelo naza na méchant kosaka na te parce que toyebi te obeto bando boule na marque ndenge bato musu babulaka na makambo guerre est ngo balobaka neti donc il faut to comme apeka ko boule ndenge wana parce que masolo mususu ezoleka na ba guerre est wana tozo comprendre ngote ngai mwana mobale wana chaka ye mais lelo bokoyoka audio OP et bandi ko panzana na zuango lelo donc bandi déjà ko panza d'une façon virale ya mwana na ebi kinga pa na ngasusu bato bakotala ngo ebele makambu sergent oyo na kombo ya Alain Chibango na tangi kombo ne parce que bokolanda na kati ya audio abombite alobi na kombo na ya alobi soki ba barrière akufa na ye mais akoki ko bomba te il en a marre yazali pilote ya avion de chasse oyo na kombo ya Yana azana 17e régiment ya artillerie abombite alobi kombo na ye alobi soki bakokanga boma ye botalaka ke militaire akomati na niveau oyo a craqué bodo so bolandi donc nde boza congolais netinga bokokanga motema te siko to sala nini guerre ngo tozo ko comprendre te pour alobi na kati bato oyo basalaki ba militaire oyo ba généraux oyo bazaki na Kabila bango kaka mutu bazakuna mais comment to ko expliquer bato oyo bazalaki na Kabila bango mutu bazo diriger masolo na front c'est inimaginable. Donc, la déclaration oyo donc ngamo na zana méchant ko sakanate na ebipe ke bino bo zana méchant parce que biso tona ki ça va. Na ba est kuna donc ba ndeko biso bazali ko kufa. Et puis petit nanga na commando ayeb sanga pe lelo sergent Alain Chibango alobi yango alobi M23 za et l'autre côté sergent Chibango alobi ke soki batiki 3 jours rebellé. Ba déclaration asali eza grave donc ezali kuta ko sakanate parce que ngaso na eko loba na ti petit nanga ve César akota boloko parce que batinda ki asala rébellion tala kande babara Mamadou Ndala ya zaki na ibango to bando bunda boko yoka siko sergent Alain Chibango azali pilote ya avion de chasse oyezo tinda ba bombe a lobby pe atangi ba militaire oyo bazana front oyo bazali ba traître atangi na ba kombo na bango abombi kututé boko yoka na kati mais ngai déjà nazo sabino atangi kombo ya colonel Mulongoi oyo azali na masolo na bango ya artillerie alobi traître alobi général Gilles traître alobi général Tumba traître ye abombi te atangi ba kombo alobi commandant Mbia chef Yanké atangi bango nyoso tout alobi baza ba traître boko yoka na kati ya audio alobi ndenge baza wana sikoyo 3 mois de retard ya ba prime bo boulé donc bato bazali awa na ba fronte ba civil ba mbongo bazwaka na ba fakwa ba mbongo yo baza ko yiba na kati ya mboka na biso botala bato baza na kati ya front baza na 3 mois ya retard donc bafutaka bango te bo boulé siko ba bunda ndenge nini effectif au bapesaka donc Mukonzi donc président de la République na ba chef d'état-major ya lokuta bango mutu babimaka omona babimi yazali pilote de chasse oya yana wana babimale msusu donc à partir à 4h du matin bazongi 18h damage na bango donc damage oya bango donc mai na sardine est-ce que vraiment beaucoup on dit maké donc militaire oyo pilote oyo avion de chasse abimi na 4h du matin zongi na 18h a odame kaka mai na sardine oyo ezaki ndokito oyo ezaki ndokito azali koloba donc na ebité ceux qui na kisasa kuna boyebra makambo ceux qui président de la République ayeba makambo mais président de la République akoyeba ngo parce que toleki songo na 5 minutes na robomba te président de la République atala 5 minutes ba konti batala 5 minutes donc ngai na pesi sergent Chibango boule omoni yo le ba pesa bino ba coordonner ya mabe donc ba directive à mabe
ba traite wana oyebi place bazalaka yo ozali donc muto memaka avion de chasse donc so ba pesio mitin de temps mati likolo za sous na chef te donc zwa kaka ba bombe wana o bimaka nango ozwi ba bombe wana o balusi yango beng o bombarder penze sika bazali ma pesio boule o bombarder sika bazali parce que baza ba traite oyebi bango temps yo mati likolo za sous donc yo muto komi mukonzi avion no place oyebi que o tinda masasi ba bombe wana bombarder bango. Donc, ils et donc, Moutazoli a maïna sardine à bim de 4h à 18h, bino bon normal. À PC exemple, pour yo kana katinga nazo créer le côté abimi marque qui donc à tiba bombe 40 bombes à betika à 2. Donc sur la beti 3 tanga okita ba généraux wana ba gangeli yoza 5 jours za meeting de te folanda biso. Or que bazo tinda donc yo obimi na 40 bombes au betika à 2. Est-ce que ça normal? Ba généraux bazakuna la plupart bazalaki na Kabila tilelo bazakuna mais comment bokoki ko boule ke batuana bako pesa mitindo ya malamu ezali pasi na mawasoki bolandi donc en tout cas tant na yoki na lamuki na bi mais non mais makambo o ezole kanagara na donc na guerre esto donc to comme boulele on a ba marque ndenge batu ba boulele ndenge to ka parce que c'est pas normal. C'est pas normal, ba fiti, ba fitiol, bazala, na katia ba généraux, ou baza na katia front. Donc ils ont jeté. Ils ont jeté donc siko na tiki bino, bolanda bino moko siko yo. Audio o ekopesa bino pasi na mawana motema. Donc so ils allaient pensa que baba ndoko kabola, ba minduki on a kisasa na kasi bato bele ba zo minduki ba kende na front, ba kende bunda. Donc ba tangi ba kombo ba généraux wana, ba tangi bango nyo surtout na ba kombo na bango ye ati mai na mon côté. Donc bo yoka ba traître wana baza bato mo ifo ba kanga bango ba barrer bango de peine de mort ezali na makambo ba militaire. Traître na ki soldat azam mutu bocheli boso bo petit masasi makabosili donc bino moko bolanda audio oyo kopesa bino pasi na mawana motema. Bonjour chef. Ezangai sergent Chibangu Chijiwa Alain pilote ya Yana na Goma awa précisément na Goma na Bitumba. Tozo déclaré makasi na makambo ezole ke la biso awa na katsa Goma précisément na Bitumba. Bato botine de la biso comme ba chef awa. Musalezo salamate, ce sont des très hauts balinga mboka ekweya. Na ebite soki na kisasa bozo comprendre makambo ezole kawa ou bien bozo comprendre te. Est-ce que renseignement ezo salama awa ezo koma kuna ou bien ezo koma te bato bazo continuer ko kufa pe ko sila awa. Eloko liboso 1. Bato bino botindi ba pesa biso coordonnées soi-disant CCO. Ezo pesa biso ba coordonnées lokuta. Ezo pesa biso ba coordonnées tozomi bomana biso na biso. Deuxièmement, numéro 1 obino boteli biso aya artillerie awa colonel Mulongo, lieutenant colonel Mulongo. Un traître nde oya biso ya artillerie o ngai nazali. Azo pesa biso toujours des faux coordonnées. Soki toke na tir kuna potobeta. Biso to lobelo côté boto salaka o ya lobita ngobeta tir wana bobomi batu o ya biso moko ou bien bobeti na bino na zamba pamba rebela za côté à côté soko lingi oloba atomboki yenda za colonel yende boy bo changer le biso colonel wana Mulongoi o ya artillerie ou bokangaye. En plus de cela Nyange chef danger o ya biso ya Yana il faut ko kangaye. Troisièmement mbongo ya prime o ya trésorier o ba soda bazwaka yango 3 mois awa ezobi mate tozo zo yango te primo à trésorier 33 000 n'habite soki za la 33 000 mais abiso tozo à 33 000 mais 3 mois yango tozo zo te président Saliba tournoi na Congo mobimba awa na ba makambo na propagande abiso na Goma tozu e lokote bazo pesa effectif soki ya 500 ou 600 mais biso toza 500 600 te bana bato basili na kokufa awa tozo kendo beta batir tozo bima 4h tozo nga ba 18h 19h ba pesa biso mai na sardine tokolia mai na sardine. Est-ce que c'est la réalité vraiment de biloko bino botinde la biso na kisasa ke to bunda awa tozo mai na sardine eloko liboso yangwana teni eza biso te toza na teni te dotation ezate
babombi tozo ke nango oui babombe zoya nango ebele awa boko kende na bombe neti dernièrement nga na ke na 40 bombes na beti kaka D soki olobi olekisa bakangi yo babengi yo rebelle yo zanani yo zana pete nini yo landande obiso tozoloba mais finalement tozolanda o bango bazoloba yo zande kwa fati yo kanti yo ndende kwa fati yo ndoko silisa bituma na mboko yo yebi makambo mboka oyo vanda landande obiso tozoloba soko boyi. Donc na minute ezanu neti nga yoyo nakenda lisusu na kokende zamba te lobi kutunde nakende na zamba mundele kutunde a organiser ke to beta bombo to beta ki ye colonel wana tomboki azinga zongisinga ana kati aéroport. Est-ce que makambo wana bino bozoyeba ube bozana posa mboka oyo ekweya bo biso siko totiki basi na bana famille na bakisasa na bambujimai a biso tozobunda nde pona ekolo mais ekolo ngo ezolinga biso te bakonzi bino botindela biso bakonzi moko bazana bango ba traître o ngana biso Colonel Mulongo c'était un traître ou bien boté les misa nanga itolo banga inde chibango chijiwa alengande pilote ayana o na uti Hiroshima minga awa ne na abunda awa na kata Goma tokenda na biso to vandisi na biso ka banje pamba toke 4h to yozonga na biso 17h 18h ya pamba to beta kana biso teza lokola to kende tala nde match vita imana bazo boma basoda ba infanterie na biso poto beta o bobeta te to zela ordre CCO eza corrompi CCO corrompi bazolia mbongo M23 pour ces yeux pesa biso ba coordonna lokuta so biso to bito salila o biso moko to tanga to yebi ke to beta bakangiyo soki ba mono betika 2 bombes 3 bombes 4 bombes nanya tinzo beta il faut ba benga commanda bia wana corrompi na ba colonel no azana neti o abiso mulongo oyo corrompi bazo salelo ko mokote kaka kokanga bana batu ba prime ezana basoda mususu biloko oyo loso oyo kaka loso oyo na desoso oyo za basoda musu bazu yangote neti chaba fumwai azu yangote mpepe azu yangote tupa azu yangote finalement est-ce que soda akobunda ou bien akobunda te 3 mois impayé ya prime et mona na raté makambo président pesi batunyo sombongo biso ana Goma to jango te tisikoyo yango nde bakomotele meleso baloba bolo babino bolingi fati est-ce que fati ngwa yaki apesi bino mbongo est-ce que fati ngwa yaki azokipe bino biso batutosana bino nde tozoyebisa bino bozolinga koyoka banani bino banani donc baza hors gouvernement mais bazola tateni na biso présidence pe bozo bakisela bango bapete bango nde bazo trahir biso awa bangonde bazolinga bitumbo esila te balobi ke biso nde tokosilisa bitumba ya nini tolanda o bango bazoloba finalement biso siko totiki ba famille musika pamba tozokufa pamba awa tokende nanu kuna bato bino boteli biso na kata maison militaire soi-disant général Gilles très ya makasi ti lelo bazongisela bango opération retour na kata GR ndomoni bazotindela biso ba commanda o bango bayebi awa na kata Goma na JR po bazongisela bango opération retour soki bayebisi bango bobomate bango bakobomate bayeba ko yiseli biso mutazo bimiselo GP alo biso ko mekika ko beta bombi nazo bomayo awa mais tosuka kasi wapi soki bomoni moyen ezalite bino boyebi makambo na bino o bo libérer biso bana bato tozonga na biso oleke biso tozobunda na ker tozosalela mutema mobimba na bitumbo esila po biso pe tozonga tovanda me bitumbe zo continuer zo utande pa na bino moko kaka na kata kisasa kuna général Gilles wana c'est un traître bango nde babomisi banger obino bozoko ya accélérer za kuna banger mingi eza ya kokufa bazo changer ba linette yo yaka na arme wana ba changer yango ba tripoter ba zéroter yango boke ndobeta ba ti réseau convertir ti OK bango nde mutu ba bebisa yango pion na inde colonel Mulongoyi na colonel Kas Obino boteli biso na bia awo commanda bia c'est très commanda bia c'est très azolia mbongo M23 so boya biso to beta ba bombi nde bino batu boteli biso c'est comme ça to sala kasinini ou beto tika musala soda est-ce que ba réalité ozo le cas président yebi yango te azoye bango te pona nini renseignement président ko sala musala te ana Goma boko sala na bato te ba renseignement ba pesa bino ba renseignement vrai pe bolandela ngo soki faire solo ali bokanga bato wana po bato batika la libre poto bunda soki tolobi to beta M23 oyo 2 semaines c'est beaucoup to beta epe adi mui choper e bitumba esili bango nde bazoboya bitumba esila po bango batonga ba mapangu bazwa ba mbongo bango bazotambola biso tozokufa na nzala tozolia bien te tozolia made sous les premiers au 30 na likayabu epola
et pour là boya bosala ba renseignement na bino bolandela koto yo est-ce que basoda bazolia nini bazopeso o vivi ya mai na sardine kwanga eza te lipe eza tokolia na nini pe na kati ya bitumba na front prime 2005 bon yebisango kosala nango ni 2500 francs congolais awa tango biso tozobima tozokende na kati ya banje awa tozo eloko te mais mbongo na ebite soki bino botinde la biso ba technicien jusqu'alors tozo ke eloko moko te tozo vivre na difficulté tenya kolata ezati primi tozo zo yango te mais tozo bunda makasi soki bango bamoni ki yo tokomi ko battre ngomba bo tel place rebelle aza ba ye balobi na biso cesser les faits anezo utana CCO est-ce que bino nde bozo conduire CCO ou bien CCO bazo mi se conduire bango moko cesser les faits bango bazo pesa biso rebelle azo beta biso soki biso tolgi to beta bango cesser les faits est-ce que cesser les faits anezo uta pas na bino est-ce que président ndezo pesa biso cesser les faits or que bakonzo bino bozo mona ke baza bakonzi wana or que baza ba très bazo trahir président Tshisekedi na haut niveau président zoyebelo côté bosunga président na musala to silisa bitumba oyo biso pe tozonga to ke no mona ba famille na biso ezo kufa ba famille na biso bazo kufa na nzala ngai mwana na nga uti ko kufa Chijiwa Kakombu tabita auto kufa na Kisasa wana même pas 100 francs ba pesi ngai te na kundana ngo mwana sikonga yo koto na bitumba mwa mbongo muke na zozo na tinda lisusu kuna siko finalement présidence ngo eza présidence ou bien eza ki ka présidence tango ya Kabila siko eza sous présidence te bonuka bo changer biso ba chef wana botela biso ba chef wa bientôt sala musala bitumbo esila bitumbo toza na facilité ko bet ya ko battre munguna sur 100% toza ta na 95% mais ba konzi na biso nde baza mabe baza corrompi balingi bitumbo esila te po bango ba s'enrichir ba mbongo bino bozo tinda na Kisasa awa biso tozo yango te tozo eloko te 3 mois yango ya prima trésege tozwaka te 33 000 tozwaka te kolia ya pasi bazotinda biso biloko ba 10 jours soit 10 ans est-ce que gouvernement ebi ke bazotinda biso biloko kolia ya 10 jours tozolia lipa lokola ndazi lipa lokola mikate nde est-ce que biso nde tobunda tolia bongo entre parenthèses teni kasi za wapi teni eza wapi teni boko changer le biso ba chef oyo te chef wa malonga po bo changer bo banano na maison militaire wana bo changer bolongolela biso général wana o bazobenga général Gilles soki bolongoli général Gilles wana na maison militaire Nantumba c'est un traître bolanda bakombo wana te ce sont des kabilistes bolanda bakombo te ke ontumba oboye ce sont des kabilistes bolongola bango awa na kata Goma oyo bolongola numéro 1 botindeli biso commandant non bolongoli la biso ye botinda biso to sala musala en bonne et due forme to sana courage na motema ko sala musala bozo décourager biso pamba pour rien s'il vous plaît soki kokanga ngana nzimi bokanga ngai pona dénoncer vérité oyo ngai Chibangu Chijiwa Alain naza sergent naza na 17e régiment ya artillerie ngane nazobwaka babombi awa vraiment soki kokanga bokanga ngai mais pona vérité na lobby pona moni na komi na suka bozo lembisa biso ko bunda pona nini bolongolela biso colonel oyo baza de colonel o bazo koisa balinga bakoisa mboka awa eza colonel Mulongo ya artillerie o ya biso na artillerie eza lisusu colonel o babengi Teni Correct Kasongo colonel Kasongo aza na ba barbe boye yewana baza corrompi na M23 na yebite basi na bango na bana baza na kati ya Congo sikotango mboko ekokweya bango bakozala wapi na basi na bango na bana batu bazokufa awa ba coordonner zo bazopesa biso ya mabe na kati ya CCO bobuka CCO mobimba wana baza ba traître bobuka bango batindela biso bato ya CCO asika babima nde Kisasa babima awa te chef a désigné les biso ata ba ingénieur aista bazate na ista wana ba ingénieur bazate botinde la biso ba ingénieur wana bozwana biso batoto yebi déjà cartographique ya Goma o ba événement tozomona oyo poto bunda na bango pe bitumbo esila est-ce que président bandotala kama kamba Goma ndeba kama ya kota les akaka ya Goma pona nini place mususu te
bolongole la biso bato yo, ce sont des kabilistes bazo coopérer na Moïse Katumbi ba misusu batindela bango ba mbongo zo uta na ba wapi zo ya awa nde bazo s'enrichir bana bato bazo sila awa. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, baza pe na ba pire petit na bango ba finance bazawa makasi. Ce sont des kabilistes. Vous comprendre te. Bosoki tembe, vous nous appelez. Ngana telema bango ba telemi boye ngana telemi boto ba na kotuna na bango na ba coordonner ba pesa kabiso ya lokuta awa. Soki ba kosamba na ngai. Ba leki ngande na pété naza na makambo ko lobeze belé. Vraiment douleur eleki na kata motema. Vraiment bosunga président de la République, bosunga président biso tozana mitema. Yako sunga président tozo bunda awa to se donner corps et âme tozo bunda awa famille tikali misika mais bino pe bo sunga président bo komisa makambu oyo président de la biso atabana ista des ingénieurs de ista baya a bangonde bakaba na CCO a plus bo changer les biso bato to lobi oyo général Gilles Bokangaye, général Ntumba Bokangaye, colonel Kasongo Bokangaye, colonel Mulongo Bokangaye oyo artillerie ba bongonde bangonde ba faiblir avec ces genres de capitaines qui sont ici. Ce sont des kabilistes pour nous changer bango bolingini. Est-ce que na pouvoir à Kabila ezalaki boy? Est-ce que na pouvoir à Kabila ezalaki boy? Comment ka na pouvoir à Tshisekedi dinde biloko nyoso bango babaluki boy? En plus vous ne croyez pas. Muto asali na Kabila pendant combien des années? Bozuye kaka botiki a dirigé ba régiment, il y a ba armée lourde. Est-ce que vous êtes sûr na Moutouana? Mais c'est un traître. C'est un traître. Mais c'est un traître. Vous ne pouvez pas les changer. Le colonel Moussou Basate, le général Moussou Basate na Katsa Congo. Bon, ce qui Basate casse. Bolongo la bango nyoso botika kasi bito batika lata totika lata bo basoda na basoda. Totika lata basoda na basoda. Parce que bon, netinga chibango vraiment muteme suki ngai. Muteme suki ngai na ba réalité on a moni awa muteme suki ngai. Mutema esuki ngai. Soda na zamba azozanga na pochon. Soda na zamba bozo pese madesu akolamba na tanini. Bozo pese sardine moko na mai. Lipesa te kwangeza ta kolia nini. Mais biloko yango ezotondi na kata ba dépôt. Biloko yango tondi na kata ba dépôt. Bon finalement bolingi to sala nini? To sala lisusu nini? Beau aider président. Non. Jésus. Ok, merci, Nani, mon cher. Je crois tant on peut nazaki na CCO, nazaki kopé sabino ba données exactes. Mais bato bazaki kondimela ngai te. Mais le londe ba mususu ba komi ko confirmer. Donc loko ndeko na ngai Chibangu auti koloba eza ba réalité o ezo passer awa na front. O ezo passer awa na est. Eloko ezali ya kopesa président Longonia na ba traître mususu bazokangama na ba mususu bazokangama te pona ke non to fongola biso nyonso miso. Omoni CCO wana oyo Chibangu azoloba ezali kambo na lobaka depuis kala na yebisaka conseiller Lukusa. Il fallait na CCO ba changer batu balukata bana ya Ista ou bien Istem balatia bango soit teni baya nano to bunda ba coordonner biso moko to kosala na bango ba coordonner makambo nyonso ekozala zo bouger na distance côté ya ba Bunagana wapi na wapi ba pesi to ko bunda pe to ko beta à partir ya CCO nde makambo ebele ezo beba nde bazozwa ba coordonner ya Lukuta nde oyo bazolakisa pe ko beta boyo bazobeta ba arme ezokende pembeni soit koya koboma kaka biso moko na biso moko ndenge pe colonel abomaka moninga na ye colonel donc kaka donc nde nazo senga ke non audio oyo ezali audio tozosala na mai na miso soit disant que no ba généraux o basalaki na Joseph Kabila nde bango pe kaka nde baza na ba fonction ngai na ebi toza na 2009, 2006, 2007, na mwebi un certain 2003 oyo Kabila akumaka kopesa ba officier subalterne salaire koleka ba officier supérieur
chef azali na opportunité nyonso ya kosala eza ya salaire te mais eza ya kopesa nanu pouvoir na basoda ya nse mpo na bitumba ya este kobanda na ngai capitaine pete ya suka ezali major soki keno na kati wana traître abimi opesi ordre bobo mai na bao toza na bango eza ba généraux azotambola na 20 personnes 30 personnes okokoma pembeni na endeni okolobela endeni ordre apesaki nde bino bokotala kaka na miso biso pesi ko totalaka nde bino po maloba na biso ekome pa mokonzi ya mboka po na yenda za garant de la nation mutu mususu aza te oyo akoya koremplacer Félix Tshisekedi Tshilombo na pouvoir aza te biso tozali nsima na ye nzambe aza liboso na ye donc ndatie ye wana sur ce bino mpe bandeko tozotindela audio boyeba keno tozalaka na badouleur ebele na kati ya mitema ndenge tomonaka este oyo omona général moko azotonga ata ndako misato ezomata mbongo wana azwi wapi nde na yango tosali mwa audio oyo na ntongo awa mpona kotindela bino. En tout cas, merci, Excellence. Capitaine Kamango Ntumba Vincent. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo doboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia se mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o collection ka na poche na kosi na poche à veste
au voyager, au même partout dans le monde ici que kende. Donc, on a besoin, il y a câble HDMI, courant, na Internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc, il y a plus de 500 chaînes, surtout à Kitoko. Bilengi, ba choix ya Congolais, Congolais comme taoye bango. Donc, Congolais comme taoye bien. Congolais kaka mutu akoyeba elengi nini yo kaka. Donc Congolais kaka mutu ayebiango. Donc c'est relative ça ya bana mboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya bana mboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, c'est Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. C'est Elbito Coiffure. Bilomo Botolanda, donc au nous surtout Azali Mboka, des pères et des mères, à 50%, au Azali vraiment na souci à Mboka. Vraiment, nakanisi, après avoir koyoka audio oyo, il y a sergent Alain Chibango, atangi donc na otanga kombo ne parce que boyoki atangi kombo na ye, alobi azo banga te soki ba bomaye, aza pilote y avion de chasse bateau bazo kende ko bombarder kuna na front. Donc, avion de chasse, il y a un 17e régiment d'artillerie. A bombité à Lobiango, Boyoki Binomogo, ba déclaration de Pessingaï Mawa Passi, donc une chose de Pessinga Lili. Bon, moi, na mobile azo lela, a comité golba. Donc, vous sentir les autres manakati, il y a mon thème naye. Ba militaire ba tangi boyoki bango ba colonel Mulongo yo aza sokina artillerie kuna général Gilles donc général Tumba, donc pour ne citer que ces trois là boyoki ndinga tangi bango ba siko tolobani ba décision faisons mais comment voulez-vous ba généraux o bazaki na à Kabila bango to bazana kati ya masolo ba opesa donc ba mitindo. Donc, nous avons 40 bombes à tirer, à 2 à tirer 3. Donc, et quoi il est comme le banaï. Donc, vraiment, on a évité. Guerre, Binomorbo, Yoki Petit, on a commandé le barobo qui, sergent Oya Lobi, qui est M23 Baza Pamba, des généraux, Baza, on a traître. Bazoli Ambonga M23. Petit, on a commandé le Lobango, na Boudione, en tout cas, Boulanda. Il y a lelo vraiment na linga ki na tika audio te. Et puis c'est nga pasina ma wana motema na biba to mususu pe ba makamsusu ba koki ko raté mais na 5 minutes et raté. Donc vraiment tolo ba nini sikoyo. To ko mo boulele bino donc ma sola guerre ngo to boulé ngo na ba marque moko boy ndenge ba msu ba boula ngo to ko ba no pesa ba raison. Donc ceux qui étaient là, donc ces gens-là, ceux qui bino boyebi makambe bino moko bozong sabiso bazonga na bango ba ke notala bana bango tala apesi que moi na ya kufi ba pesi ata et l'autre côté. Pour exemple lobby ba vrai patriote, les ba militaire, ba soldat o ba kenda ke tumba ba ke ba ebité ceux qui ba ozonga. Donc bazo damé donc maïna sardine. Maïna sardine 3 mois ba fouti ba moté. En tout cas ils ont pas sinama wana motema donc ngana tchaki audio parce que na tchaka ya petit na ngana commando lelo donc bo monique
sergent Alain Chibango a PCP raison à tenir même langage oyo petit na commando azara na est azara na boloko alobara ba traître na ba traître abesaka seta lui ba généraux bazali baza ba traître a lui bango ba bunda bitumba oyo ba généraux bazala kité yangana vraiment na tenaki na lekisa audio o na ko zala indifférent en tant que nga mwana mboka na yebi passion nga nazoka bino pe bozoka sikoyo ba les ana kaya ba konji ba réagir parce que ba tangi ba kombo ya batuana ces gens oyo donc aza pilote ya avion en chasse a ko sala GT a lobby a teki molimo a préféré ko ta kufane mais a ko yikondima makambo sali kontimate do bazo pesa bango ba directive ba ke na bango ko tirer ceux qui donc avion de chasse comme on dirait zo sala chasse ya ko bomba antilope ils ont raté yangona donc na tenaki vraiment na l'exemple parce que pesinga pas sina mawa na motema donc tokomi na suka ya émission bon toko manquer quand même ko pesa base parce que bazo balandaka émission oyo bango bazape ba vrai patriote balandaka émission parce que baningango parce que ba vérité zalaka wa pe tozali awa pona ko éveiller conscience ya peuple congolais donc avant tout banda ba dédicace na biso donc ba remerciement ya batu donc tozali ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na Hermano Edi Minzele na kati ya Londres azali moto na Nzambe ayimba rapé banzembo ya Nzambe donc Hermano Edi Minzele sambelela pona makambo ya guerre donc to bien anniversaire on est lekaki déjà et lekaki malamu na madame donc biso to tenaki to souhaiter bon et joyeux anniversaire na kati émission donc Hermano Edi Minzele moto na Nzambe donc vraiment merci na OP nyoso tout na mona ka vidéo no sala rapport na mboka na biso mais avant to kota na ba remerciement na biso nazali ko yebisa bino ke na bandaki ba direct on a balosa na YouTube na bandiango donc na TikTok parce que TikTok ils ont la vitesse à kosakanate TikTok ndé yango makambo donc ba debezo za la kuna bato bazo kota donc boyebika ke na marque de démocratie na zoka bato nyo surtout na ba combattant bazo kota bazo lobela makambo mboka na kanzi sujet oya lelo pe na kozala en direct lelo toza samedi to kosala sujet oya makambo ya guerre oyo ya est donc la sengina bato nyo surtout donc honorable Jean Moutala Roger Mbona le messager Galate 416 pour te dire Lola Bino donc en tout cas bah intervention à Bino ezali utile ezali vraiment kosenga ke bokota na TikTok parce que bato bazo kota donc critique ezali to boité mais bato musu bazo bunganzela na petit nanga papi volcan donc yaza combattant oya bandi mus Masola combat na kati à Paris, tout le monde est d'accord. Jouan falo kota mais batu tellement balekage beleta on ngo koti sayo donc ozala ki sous qui très tard na koma ki na bina banda na 21h non 6 minuit na koma ki tina ba 2h moins donc pour moi vraiment que batu babanda ko landanga donc plus de 21 000 personnes plus de 20 000 personnes donc ozala ki jeté boye ba keto bandi ba direct na kati ya TikTok donc vraiment bosala nyo surtout bokota kuna na koki ko yo ki sabino extrême moké oyo émission elekaki ya live ya TikTok pour bozwa idée ya masolo ezali koleka kuna mais que bisonde ba congolais faut comprendre que place on a bela ba masse ba résistant tout le monde a ça bon que non fait comprendre que non ah bon moi na maye to meka to ba notala makamoni nyoyo oyo ya sali ya malamu nde tuna ko ba yema ba gratuité bani totali que noté président et donc bosseli malamu et puis tu comprendre que voilà problème au travail tam susu na ba politicien moi lemsu gouverneur mo ana azana msusu na loi là-bas bino kanza a travailler pour na Félix gouverneur mudali bossa pesa makambo liboso lemsu Kabila donc pour akoma la mbongo muta komi à côté de la coopération en politique ezana tango Kabila batabon baza ebele na Congo net lo baboy donc bino kanza que non ah gouverneur wana pena muta IDPS mais non akoma la na politique pour na Kabila muta benda na COP donc parce que batabon baza ebele oyo facha au travail na bango. Alors d'où essayer nga biso tous conscient te ba place ni to frapper pour dans sa Félix président Félix Kenon et l'oro boyer biso peuple to se placer tout le monde la clarté to téléméléon mais l'oro boyer et tout le monde en tout cas présent faut ça la boyer donc toujours participer mais ça raté to yaga to finga oh et go changer rien parce que président Félix Kenon
Mando a Betty, attaqué nae, à Ozarane sous Pierre Até, d'abord, avant que tu l'aies, à Ozanika, mais Bissonne bateau, yo, auto l'exatant, au candidat, au finger, au critiquer la Bouzoba, au candidat, on dirait que non, to yebi, mais nous, on était, il faut tout ça là, tout, qui a réussi. Parce que, bah, via, manabiso, bandé, on a souvent, este, bah, via, de belé, et ça, là, beaucoup, il y a un tel que présent, n'a bateau, travailler là-bas. Donc, d'où, biso, photos à la maloba, il y a critique, il y a n'ing, il y a bien n'ing, il y a vraiment tout le bas, oh, le vanga. Donc, n'ing, pour le bas. Donc, ça, là, critique, moko, temporaire. Pour, oh, pas qu'il y a sima, na sima na ye, oh, pas qu'il y a sima na ye, et ça, la nani, so, ça, qui aille na Bolivie Congo, tout ça, même, tout critiquer bien, et tout comme ça bien, tout critiquer ma bien. Mais façon, oh, bah, te bénir, bah, c'est l'année. En tout cas, nous sommes d'accord dans la stratégie de Bélé. Vous comprenez? Donc, vraiment, merci, Mbouta. Tous les gens mais les autres Koutani na même lit pour le Congo. Vous comprenez? Il y a eu chose de voler parce que tous les gens qui koulou na miyibi, oui. Biso to koli ba maman na biso ba biso biso Mbouta bomaka soki ba jango ba na veme. Ozomona. Il y a eu aussi des volets, mais le problème c'est quoi? Madame Assisi na ozo clocage na ozo ba voler un peu bazalaki Mobuta bomaka pe bango parce que le problème moi en tout cas personnellement depuis président à Koti jusqu'à présent nana zo décision fermeté osomo nana zo décision fermeté parce que un président azalo kola papa na katsandaku so papa lobi non égal à non. Bah sentiment que non on a grandi ensemble, tokoli ensemble, on a fait ceci ensemble et puis bah comparaison c'est que nazo mona batu bazo comparer époque Mobutu depuis Mobutu ça fait combien d'années que Mobutu n'est plus. Maintenant il faut parce que quand tu vas continuer toujours à salaki c'est comme des enfants à la maison. Oyibi bombo batuni ona oye mutayiba ki en fin de compte il y aura absolument rien. Ce que nous voulons ce qui est passé est passé. Toi avancer. On va avancer comment? À prendre des décisions fermes, à chercher des investisseurs parce que vous avez débat Mokosali César s'il vous plaît monsieur au lobby que non batokoet baye. Moi ce que je veux qu'il à Kinshasa, il n'y a pas des investisseurs. Tout ce monde là ce sont des commerçants. Ce sont eux qui sentent plus moi passion. Mais mieux quand même qui travaillons, on sent qu'aujourd'hui le lot prime nanga est comment? Elle ils aura 25 000, mais le lot on touché premièrement 400 $. Avant, je ne touchais pas ça. Au sens qu'il y a quand même l'aéroport, ok, quand même, moi, fierté, au bilan, ça a quand même fonctionné, tu peux quand même payer ton loyer. C'est vrai que je ne dirais pas que Félix a tout fait, ou tout ce qu'il fait est bon. Ça, c'est être malhonnête. Mais, je dis quand même qu'il y a des choses qui sont faites, il y a des choses que nous condamnons, mais nous pensons que ça doit s'améliorer aussi. Ça doit s'améliorer. On critique, que la critique n'est pas objectif. Tout éviter qu'aux Kanisa que c'est monsieur, c'est lui qui a tout bloqué quand on parle d'embouteillage. Mais il faut savoir que les embouteillages d'abord, ils ont un fondement. Le lot embouteillage. Papa, pardon, on pose une question, Mokoka. C'est ça, pardon, permettez-moi. C'est ça, dans la caractère pardon, c'est ça. Le prix des alaki 25 000 francs et comme 400 $. Nini. Mais nous allons comprendre avec il y a 25 000 francs congolais et comme 400 $. Oui, moi je touche 400 $ maintenant. Depuis Félix, ça y a 400 $ à prime. Et là, prime et le 25 000 César, avant ça, là il ne parle pas de son salaire, il parle de prime. Je parle de ma prime. Je suis clair. Prime. César, bon, Nico dit, César, on a la poto. Pourquoi tu peux dire, César, 25 000 francs. César, on a prime. Fred, pardon, César, on a 25 000 francs congolais, le reste à César. C'est même pas $10. 25 000 francs congolais, c'est même pas $10. Alors, quel est le budget au Félix Attiango que non, premier long à de $10 à 400 $? C'est la question à répondre aussi quoi? J'ai besoin de répondre. Oui.
Ok, ok. Bino moko boyi tiko landa tu sais bino ka extrême musus parce que ça qui live moko il y a 4 heures de temps to koyi kotika nyo surtout elekate donc bokota na TikTok il y a César Ngadi Kleboa pour bo intervenir le lobby na rosala en tout cas live moko samedi et puis lobby peut-être dimanche na rosala pe musus donc to ko remercier bato tout ba panzara be mission ba landara biso ba idara biso to bandara toujours na Londres na honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi José Kano qui kakamene maître Weramuku na maître Rajamoule na kati à Londres merci na surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi la beauté naturelle c'est Maria na kati à Londres merci na surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi Beloti Mavungu vrai chéri na ndenga mukete na Espagne Beloti Mavungu merci na surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi Chai Mukenge Chai wa Balengela na Mama Chala na kati à Paris merci na surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toya na ça pour nous sa petit frère propre Aline Ngonjo Alain Ngonjo merci petit frère propre na surtout ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi Master nanga ya coupé awana kisasa Jean-Louis ingénieur Jean-Louis Batola il a fait Jean-Louis Batola ingénieur Master nanga coupé depuis première primaire merci na surtout au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi to Tikali a kisasa mais azalaka na Suisse azali na kisasa azali mwana mboka oyo donc azana ba boule azotonga ba toilette publique donc na ba zone nyoso tout master na biso tokola na Narcisse Kalamba donc yepe mutatindela inga vidéo oyo ya masolo oyo boyitu koyoka lelo Narcisse Kalamba to lembate oza mboka na biso focha maboko na président de la République donc parce que ils a facilité donc so na tangi Narcisse Kalamba na robosa na te Jean-Claude Kaniki awa na kisasa zalaka na poto biso tout to komi kozonga na kisasa pona kocha maboko na robosa na te master na penza ya adolescence Christian Matondo donc master na sepela ki mouranta to kutela ki vraiment na masolo to betaki donc Christian Matondo merci vraiment na puis na wape na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kisasa toko pesa mbote donc na ndeko nanga petit frère propre Pepe Makaya Bika Mambuina Pepe Makaya donc na cette lançon na bengue il y a César Pepe Makaya donc merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi na kati à Paris pour na repesa Claudine Kanza la duchesse Claudine Kanza merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke na kati ya Irlande pour na repesa Jenny Ampeti na kati ya Irlande merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Paris tokopesa mbote na masananga Diedo Kumbi merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi et JDD Fer merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi boyebito qui sera toujours na dokotolo na biso Jean-Paul Jamba Kaoudi na kati à Paris merci l'émission nous parlons santé na mone lobeli makambo ya sida na ezoe bisaba ba congolais bolanda ke mission les apona prévention parce que biso mingi prévention za raté na ba congolais maladie so que c'est botia kufio ba lieo ba betio ki bota bolanda ke mission ya Jean-Paul Kaoudi Jamba na kati à Paris donc merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Bonjour mes amis. Nous allons voir aujourd'hui le mode de transmission du VIH, comment se posent les diagnostics, les avantages du dépistage, les symptômes, ainsi que les objectifs du traitement contre le VIH-Sida. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Jean-Paul Jamba, car c'est gratuit, et partagez la vidéo. En effet, le VIH est présent dans le liquide biologique, aussi appelé fluide corporel des personnes vivant avec le VIH. Toutefois, le liquide ou tous les liquides biologiques de l'organisme n'ont pas le même pouvoir de transmission ou contamination. De ce fait, le VIH est transmis par l'échange de fluides corporels, notamment par voie sexuelle. Nous sommes donc arrivés à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi, que j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sadate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos.